Nkuli lamuka okende classe. Mais ça peut se devoir to lamuka 9h. Yo na ba devoir. Nkuli oliake pa ba bebeto. Ken ma vioza la prière. Ye kaka mabondeli kisongi atikaka te. Beto comme ça me sunu bisa bebeto. Pona nini? Sen ne biso tondi sate. Mais ma bebeto za gâteau na jus. Te bango baliaka moko na moi. Biso toliaka yenga nyoso. Joana tomata na bis na futa te. Kasi pona memaki yo. Soki na memi yo okofuta te. Ah, fa na église me manga pona te ofante. Nkuli ozo sala devoir. Mais ça la 8 pona emoko to tona ba popo. Wakamaele te pona nini. Balobi cha eya accent grave. Eya grave. Nazomo eloko grave na ba eote. Muto moko toujours wana ko na babukan. Mais ça mona ki on grave te. Bon kaka ba eo ndamo no grave. Yo. Baloka yo. Awa balobi cha kombo ya président. Mena tit. Oche kombo ya pamba. Bakisa son excellence. Son excellence c'est ça comme ndamboka. Bonjour Coco, Kouliaza. Mwali, osali devoir te. Devoir? Devoir au web. Yakola muka 9h. Yoko tulongwa. Mais ça kote la kayongwa tao ba po ebele. Yo kansi na ebite. Akotela nga wapi? Yo ndo za noma elete. So kote la yote po na pesa biso ka ba français grand-mère. Kasi po ebinga za na grand-mère te nzaka na grand-père. Nkuli, ozalaki wapi? Na bona na monente? Nakendake pa mamaleki na biso. Biso pe tokende pa noko. Tozala pe bisa mulai. Biso maleki na biso ngozonda kumusika te. Papesa batumba wa transporte. Kuli, bebe tolobaki oyo ozala lokoso lie pa bango. Aesa bino bongo. Yeto alia wa paipa na biso nga finga kai. Chikande lokoso yi. Yukutu koloba te pa mno bokaba te. Tina na wali bolamba kala katandako. Yo na fit na biso liate. Fete wapi? Matanga bebe tu bapesa batuku maboke. Bloka wa popcorn. Fete mama babi malanzemba franc congolais. Nkuli, somba gato ya 1000 francs. Aisha bimisa kimbetu. Te. Ya ishe kuta bimo bimeke bisameta masuba Gâteau à combien? Gâteau 300. Boya de sesate. Te, ya de sesate. Moko aneza 200 poser au final. Yo finale de ça, finale nga pe wana 4. Nkuli, lobi bazosomela yo ba uniforme potako koma mutu. Ndendo nzanga suku atanga ta komambwa. Aisha, ibongo chimiso na latiza mabi. Ya ishe. Yo, ya tonton, au moins na biso Nkuli a congé, oyebi. Oui, na yebi. Ya tonto wana yo. Okabande te. Mais ishe nga linga ya bodo. Yo. Yeso kia otala yo amimela nga ba 100 francs ba 200. Ya Aisha, chemise eza munene. Yo, kama mnoko. Yo kutoko bande la classe. Uniforme no bombango kokola nango. Ebonga so antikali mkuse ya koli. Ya bodo ata yo moko. Nalobi saka me. Oh, saki munene boye. Aisha, mais eza saki ya mer. Ya bodo ntika nao. Saki wana eza bien kokola nango.
Yo, rentrez saison yo sanin a. Pele kikimia na tranquillité. Eh,